Très bien, merci vos alliés belé Bokolanda Bisso sur Tcha Maloba officiel. Naim Sarabino toujours. Napé Sarabino merci parce que confiance et fidélité au Bopesa na chaîne Oyo Yangonde permet à Bisso chaque matin, chaque soir. Tous à la toujours on a pour nous informer Bino à temps réel. Donc Naim Ke Bozali et belé Nangonga au Bokolanda Bisso à travers l'ordinateur, à travers ma tablette, à travers ma télévision, nabino, ma portable, nabino, beaucoup d'abisso de partout dans le monde. Pourquoi pas, bande konabiso, il y a Est, tout Bossani Binote, Goma, Bukavu, tout ça nabino ensemble, tout Bossanité, bande koya Congo central, Kimpese, Mbanzangungu, Boma, Matadi, tous alliés ensemble, tout Bossani Pété, bande koba kobenga biso, vraiment mingi mingi na côté à Mbujimai, tous alliés nabino ensemble, Kivu, Maniema, tous alliés ensemble, donc vos alliés belé. Liboso, il y a ba téléphone na bino pe ba télévision na bino pona kolanda. Émission Oyo Chamaloba na version ba sango ya tongo avec le vôtre Gradi Mouya. Tu sais Sarabino toujours et loko sengeli bossa les ali devoir auto pe Sarabino ezaka ko commenter, ko aimer, ko partager ba vidéo, pourquoi pas ko s'abonner belé pour na ko tindika chaîne Oyo Chamaloba officiel et kende liboso. Donc tu vois ka senga bino mbongo te et loko moko ezali devoir o batonioso basala kana Chamaloba ezali ko aimer ngai na ko kamwa okomona vidéo ezoki na ba 4000 5000 vues mais zaka na 14 j'aime mais ali malamu mingi te soki okolanda vidéo oyo eloko to sengi yo penza na motema mobimba ezali o aimer vidéo oyo o partager et puis o commenter et kozali sungi oyo yo kongomani okopesa na biso oyo toko sela bino mosala. Donc na cadre toujours ya ba info toko luka luka toko creuser pour na ko informer bino parce que to lingi te bozala toujours injecté na ba poison rwandais na misala oyo Paul Kagame ako sala futi ba presse mbongo pour na ko communiquer lokuta na ba kongomani ba yebate vérité comment est-ce que makambo eko tambola na partie est ya mboka na biso. Alors biso tozali wana pour na kopesa bino ba vraies informations de façon que bana ya mboka ba kongomani bazala informé na ndenge esengeli. Donc sengeli boyeba ke nangonga oyo Gradi Mouya azali boso na bino ba info ezali ebele kolandisa ba avancé ya bande kona biso ba waza ba wazalendo ba FARDC ba ko bundela ekolo ba ko zonga simate balobi pona ekolo bango bandimi liwa pona ekolo bango bandimi ko pesa bomo ina bango ko tika mabota na bango ba ko kende ko bunda. Donc sengel boyeba na tongo ya lelo ezali na plan moko oyo ezalaki préparé na journée ya lobby parce que lobby ezalaki bongo lundi 10 mars 2025 sengel boyeba na parti ya ba M23 pe AFC bayebaki na ko préparer kumoko oyo toko pesa félicitation na kati émission boko comprendre pourquoi toko pesa félicitation na FARDC pe toko pesa félicitation na ba wazalendo. Alors sengel boyeba ke kuana ezalaki préparé na ba M23 au bazalaki bongo na Bukavu. Donc boyebi il y a quelques temps ba M23 bazali installé na Goma na Bukavu pe na quelques villes il y a partie est ya mboka na biso. Alors plan na bango ezalaki bongo ba kende ko sala mo bangé na réunion na Minembwe. Donc il fallait ba sala mo bangé na réunion na Minembwe kuna il fallait ba kuta na Red Tabara, il fallait pe susu ba kuta na Tiraneo. Donc ezalaki plan oyo bazalaki na yango na mokolo wana ya lobby lundi pour bakutana na réunion wana na Minembwe ba s'organiser comment est-ce que ba kosala lisusu pour ba attaquer partie est ya mboka na biso mingi mingi bazali ko viser Kisangani. Donc yango wana ezalaki tina ya réunion oyo il fallait bakutana na Minembwe. Alors bakendaki kozwa bongo nzela ya Uvira parce que bayebaki ke ba wazali wana ba ko luka ko
pekisa bango kokota alors plan na bango ezalaki baleka par Uvira et mbala moko FARDC otoko pesa félicitations Longonia na FARDC wakendaki ko kale bango ba frapper bango na ba arme lourd ba betaki bango na ndenge ya kusakana te donc moyen susu baleke ezalaki te alors pour bango ba banzaki ete bazali na mayele koleka ba FARDC bazali mayele koleka ba waza et bayaki na plan B. Alors plan B na bango ezalaki ete bazwa chemin ya Walungu pour ba tenter lisusu kokota ba contourner Minembwe et même na chemin yango balingaki bazwa ya Walungu ba FARDC bazalaki toujours vigilant miso ya kofongwama ba ko senzela na mipanzi wana pe ya Walungu etango ba mekaki plan B wana na ebisa bino ba sangwa malamu ezali na tongo alelo FARDC ni ataki lisusu ba M23 na deuxième plan na bango o balukaki bakota par Walungu po bakende kosala réunion na bango na Minembwe et na plan B wana ba ni ataki bango na FARDC na ndenge ya kosakana ti ba kufi ba ziki ba o bakozika ba ziki ba o bakokufa ba kufi na ndenge kutu ya kosakana ti et ba suka kikaka wana te toujours teti ba ko luka toujours ba atteindre l'objectif na bango ba changer ki siko idolo ba kei na ndenge ya Paul Kagame a teli bango ba avion pour ba kota siko Minembwe et avion wana yaki et kititi na Minembwe bango ba kanisi ete ba longi siko mission na bango donc ba nyati penza Minembwe nzoka nde ba M23 bazali toujours ko kengela ba waza bazalaki wana toujours pona ko veiller ba ko senzela pote monguna kotati et bango tong ba komi na Minembwe na avion oyo Paul Kagame atindaki ba militaire rwandais bakota na Minembwe baya kosala renfort bayaki na ba minduki na kati avion ezalaki na ba minduki ezalaki na ba munitions ezalaki na ba soldats oyo ya Rwanda na kati wana bayaki kosala renfort na ba M23 ou bazalaki déjà na Minembwe bande kozela basala réunion na bango basala ndenge ba stratégie ndenge nini bakoyeba lisusu kobeta ba FARDC na ba wazalendo mais vigilance toujours na camp ya ba FARDC vigilance toujours na camp ya ba waza chou sango ya malamu oto ekopesa bino na tongo alelo ezaki tango avion wana ekitaki eutaki Kigali ekitaki na Minembwe et bango babanzaki ete ba trouver solution nzoka nde ezalaki erreur grave na camp ya Paul Kagame ezalaki erreur grave na camp ya Nanga ezalaki erreur grave na camp ya ba M23 et côté ya FARDC ba matisaki avion de guerre matisaki avion de guerre o tozobenga yango Tata Cardinal avion wana e mataki likolo e zoomé avion o eutaki Kigali e moni yango e zoomé yango e bombardé yango donc wana ezali ba info oyo tokopesa bino ya sire ba FARDC ba bombardé avion oyo eutaki Rwanda na ba munitions na ba soldats rwandais et yaki na bango alors ba FARDC na biso ba bombardé yango et panzani ba kufi Rwanda na minutes oyo eza na matanga donc ba militaire na bango ba kufi na Minembwe ya kosakana te izilekaki bongo na ngonga ya 12 heures air oyo FARDC et bombardaki avion oyo utaki Kigali et na minutes oyo milelo ezali na camp ya M23 et FARDC na wazalendo ba profitaki ba kiti ba botoli ba minduki ba botoli ba munitions oyo ba M23 bazalaki nango o bande ko se préparer na réunion wana ba kangi ya kokanga ba beti ya kobeta ba bomi ya koboma ba tumbi ya kotumba donc na yebisa bino ba bonne nouvelle na tongo ya lelo eza ya kosakana te alors biso toyoka toujours na ba image
tokotiki la bino botala sikoyo ndenge nini FARDC et matisaki avion de guerre pour na bombarder avion ou eutaki Kigali. Bozo tala siko na ba image, boko landa na ba image to tila bino siko bomona ke biso to yaka na ba preuve, to yaka na ba élément, to yaka te ko loba kaka pamba pamba ndenge batu mususu bazoya ko loba pamba pamba na ba message à lokuta o ezo uta na camp ya Paul Kagame. Donc biso to yaka vraiment na ba image. Donc bolanda siko rejezo talisa biso ba image comment est-ce que avion de guerre ya FARDC et mataki pe bombardaki avion ou eutaki Rwanda na Kigali na ba Rwandais ba soldats na minduki na ba munitions. Alors total annonce ba image et puis on se retrouve tout juste après. Très bien, merci. Bolandi ba image. Bomoni bino moko. Donc biswa wa tolobi preuve à l'appui. Toyate ko loba mingi, toyate ko kosa ko sala ba kadiosha, mais biswa dali preuve à l'appui. Sorina no s'abonner te ngonga yango yo. Aimer partager ba vidéo auto ko la bino parce que plusieurs fois toza combattu. Et puis bino l'autre fois na émission na salaki mbaleleki que compte WhatsApp na biso ezalaki signalé. Ba signalaki parce que compte wana ezali compte e permetaka biso to partager les bino ba image na ba groupe WhatsApp. Ezalaki signalé ba blokaki biso. Mais ba kongomani lokola bolingo ezali na ba congolais o ba kolandaka biso tango nyonso basungaki biso mbala liboso na chaîne YouTube tango tozwaki ba efrakata ba signalaki pe biso na YouTube bandeko wana basungaki biso. Et tout au na WhatsApp basungi biso donc compte na biso ya WhatsApp et ces zongi donc numéro kaka ya orange zo apparaître wana soki bokomeli ngai bokomona toujours to réagir parce que ezongi opérationnel. Donc bolandi bino moko na ba image comment est-ce que ba waza FARDC baza toujours vigilant ba ko bunda pona ekolo balobi pona ekolo bango bandimi liwa. Et sengeli boye ba lisusu ete le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant son excellence Guy Kabobo Mwanavita ya ebaki bongo ko posséder na cérémonie ya baptême pe ya commissionnement du patrouilleur haute mer wana ezali bongo bateau oyo bambila na biso ba FARDC ba yebi ko zoya sika ezali bateau ko surveiller fleuve yango ko banda ko tambola pona ko surveiller fleuve. Alors son excellence Guy Mwanavita azalaki wana na boma pona ko yamba bateau yango pe pona kopesa yango na bateau oyo bakosalela yango mosala pe asalaki mobange na message pona kopesa makasi na ba soldat na biso FARDC pe ba wazalendo nyonso oyo bakobundela mboka. Esengeli boyeba ke bateau yango ba baptisé yango na kombo ya Alternance Pacifique du 24 janvier 2019. Donc Alternance Pacifique du 24 janvier 2019. Oui, marambo elekaki le 24 janvier 2019. Ezalaki mbala liboso to vivre biso ba congolais Alternance Pacifique Sikawapi. Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, pe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wazalaki bongo président Sikakotaki na mboka na biso na 2019 ba yebaki kosala passation ya pouvoir mbala ya liboso to mona yango bomoni bato oyo ba pesi yango kombo Alternance Pacifique du 24 janvier 2019. Tola nanon ba image comment est-ce que ba yambaki bato yango pe message ya son excellence vice-premier ministre et ministre de la défense Guy Mwanavita.
C'est une fois de plus l'occasion de remercier le commandant suprême pour avoir permis l'acquisition de cette unité navale destinée à assurer ainsi la surveillance de notre côte et limiter l'intimidation de la marine de notre voisin. Ce patrouilleur, deuxième grande unité de la force navale, doit désormais marquer sa présence le long de notre frontière maritime et prendre en charge la problématique de défense et de sécurité liée à cette importante voie de communication avec l'accord reçu du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et celui de la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Soumina Toulouka. Je vais m'employer à acquérir une autre unité très bientôt. Je vous rassure d'une bonne prise en charge de l'équipage et toutes les dispositions seront prises pour que l'alternance pacifique du 24 janvier 2019 soit opérationnelle sans arrêt. Masolo ya Sikaye na Kinshasa avec la société BDN Nettoyage. Pour garantir l'hygiène dans notre environnement, la société BDN Nettoyage vous offre des services de qualité avec des matériaux aux normes internationales. Pour les nettoyages urbains, nettoyage de bureaux, nettoyage des salles d'école, nettoyage des appartements, nettoyage hospitalier, remise en état après déménagement, traitement phytosanitaire, espace vert. BDN Nettoyage vous offre aussi un service des femmes de ménage expérimenté pour tous vos besoins. Une seule adresse, avenue Révolution numéro 4, commune de la Gombe. Référence, hôtel Meriba, Prince de Liège. Pour tout contact, plus 243 97 91 99 381, plus 33 61 388 63 38. BDN Nettoyage, le meilleur de l'hygiène. BDN, c'est la qualité de notre service. Voilà, vous l'avez dit dans l'image, comment est-ce que Bato Yango et Yambamaki, na République démocratique du Congo précisément, na Congo central, kuna na Boma, excellence Azalaki wana yambi pe apesi message pour l'anti. Bon aimer, bon partager, bon commenter vidéo pour nous permettre la visibilité nango pour nous permettre sanzelati na banguna
ba baby session oyo ko pesa bino ba information comment est-ce que mboka na biso eko kende makambo eko tambola. Alors bino bato oyo boko lobake nanga esengeli ya kota, nanga esengeli ya salabwe, nanga esengeli ya zongabwe. Toko tike la bino bolanda na video oyo. Bota la video oyo makambo eko sala masoki nanga lelo alongi objectif na ye. Soki nanga lelo akokisi mission na ye. Congolais fongola miso. Fongola matoyo landa video oyo. Makambo eko sala masoki nanga ye na kisasa. Soki nanga na bato bazali sima na ye ba réussir mission na bango. Bozo sepela boko loba ezali na ba kongomani mosusu ba ko soutenir nanga. Mais tango ko soutenir nanga est-ce que memi makanisino mosika. Yango to ko proposer les bino vidéo oyo botala nanu makambo eko leka soki nanga lelo à atteindre l'objectif na ye. Suivons en image. Toi qui me regardes, tu cherches à ce que Nang arrive. Voilà ce qui t'attend. 1. Vous aurez dans ce pays de nouveaux Kadogo. Ça veut dire les gens qui vont vous violer, qui prendront vos femmes, qui prendront vos maisons avec toute impunité. 2. S'ils réussissent même par impossible, voici la deuxième chose qui t'attend. Oh, je n'aime pas les animaux. Bokozala probablement avec un nouveau chef d'état-major rwandais comme c'était le cas avec James Kabarebe. 3. Qui t'attend? Yomdozi la bango. Bokozwa, cessation des fonctionnements des partis politiques et liberté d'expression, même l'opposition. Vous n'aurez plus la possibilité de parler Bokozala assujetti à Kagame. 4. Bokozala, un chef politique à la solde du Rwanda parce que Yemutako Tchaye. 5e, Bokozwa, mixage et brassage n'a pas force nabino, ça veut dire n'a pas généraux nabino, n'a pas colonel nabino, Bakozo, n'a pas caporo, certains seront exterminés comme ça a été le cas, vous connaissez l'histoire. 6e, cession officielle des minéraux de Kivus. Officiel, ce que c'est la officieuse. Officiellement, on va céder les minéraux du Kivu. Toi qui attends Nanga et ses pantins. 7e, la chasse aux hommes d'affaires, aux investisseurs qui sont ici. 8e, la descente aux enfers du tissu économique. Parce que lorsqu'il y aura des échauffourées, il y aura sûrement rareté de biens de première nécessité, d'où Bokozwa Biloko comme Matabapri pour vivre une économie. 9e, probablement il y aura la fin de la gratuité de l'enseignement parce que c'est un programme qui a été institué par Tshisekedi. 10e, il y aura la fin de la couverture santé universelle, maternité au Félix aussi là. 11e, le recul du processus démocratique depuis de 22 ans. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est un pacte social basé sur l'accord global inclusif de 2003 qui nous a donné cette constitution après la constitution de 2003. Donc, on a recul, il y a 22 ans à l'ère démocratique aussi de consolidant. 12e, vous aurez une des rébellions encore. Sachez-le bien, un rebelle n'engendre qu'un rebelle. L'FDL a engendré le RCD. Le RCD a engendré le CNDP. Le CNDP a engendré le M23. Aujourd'hui, c'est l'AFC. Plus tard encore, vous aurez des rébellions. Ce sera des déchirures dans ce pays. Et je finis. 13e, l'impossibilité absolue d'avoir pour vous la capacité de réunir les assignations budgétaires et les défis budgétaires. 18 milliards. Et je finis. C'est-à-dire que et puis je vais dire madame, c'est à la fois démoniaque, déloyal et stupide de souhaiter la chute du pays parce qu'on a une dent contre Tshisekedi. Ce n'est pas le combat de Tshisekedi, c'est le combat du pays, je l'avais dit ici. Ici, je n'ai que faire du pouvoir de l'opposition. C'est une histoire d'État. Je n'ai que faire des colorations politiques. Je m'en contre-fiche. C'est une histoire d'État maintenant. Là. Et je finis en disant ceci. Madame, je le dis, ce pays, j'ai dit au départ que c'est jusqu'à la dernière goutte de mon sang, on va le verser. La commune de Massina a été baptisée comme la commune patriotique. Et j'aimerais dire ici solennellement, je l'ai dit à la RTNC, le jour où, même pas impossible par miracle, ces pantins, ces petits hommes, ces petits messieurs arriveraient à entrer ici à Kinshasa, j'irai à Massina, commune patriotique. Les premiers qui vont entrer, je vais les décapiter. Moi, je le dis. Les pantins qui vont entrer, je serai les premiers à les décapiter. Et je serai fier. Parce que n'importe comment ce pays ne partira pas. Voilà, merci. Je pense que Mayele ya Kongoman Nigno se Pongwami. Je pense que vidéo oyo interpellé ba Congolais nyoso. Bisika banso tozali, ezala ba ibazali banda mboka. O ba ko soutenir nanga, ezala ba journaliste. O ba ko soutenir ba rebelle lokola ba nanga. Vidéo oyo ezali ko interpellé Congolais nyoso. Boyoki ndenge Kongomani apesi makanisi na ye. Soki nanga lelo na bato nyoso bazali sima nanga Rwanda.
ba atteindre l'objectif na bango. Makambo nini obiso ba Congolais to ko vivre na mboko. Alors Congolais fongola miso. Congolais fongola miso kolala te. Biso nyonso to ganga na mongongo makasi. Kagame 30 ans et koki. Olelisi ba Congolais. Oyibi na Congo. Obomi ba Congolais makile ba Congolais etangi mingi. 30 ans et koki. Awa nde to sukisi basango ya tongo ya lelo. Soki nzambe azongi te tokokutana na bino na poko pona kopesa lisusu basango ya poko. Kasi toko senga bino devoir o topesa kana ba abonner na biso nyonso. Bo partager, bo aimer. Ba onon ba s'abonner te bo s'abonner na chaîne Ocha Maloba officielle. C'est par ici que nous bouclons cette édition de ce jour. Madame, mesdemoiselles et messieurs, moi je vous dis déjà portez-vous bien. Au revoir, à la prochaine paille.